mbote na biso banso tozwi libaku ya kolanda linaka na biso ezali émission na biso spéciale mapunami na États-Unis elobi ezalaki le 3 novembre mokolo bato nyonso baza kozela na mokili baaméricain bana ya amerika bakendaki kopona mokonzi ya mboka bakati na bakandida mibale babale ya minene tozali na président Donald Trump aza républicain na Joe Biden vice-président ya kala démocrate kino sikoyo bazali kokoba konte to pe kotanga bilembo salamaki lobby même en États-Unis tout komi les 4 salami malamu kutu na Afrika mingi penza na bakongo mibale tout komi na Tongo yango pe eza malamu puto bakolanda yango toko sala émission yango toko tala makambo maso ndenge likaki pe mbanu na yango pona yango tuzana ba invité awa yambo penza naza na Jean Aimé Mbia Bondo ye azali mingi na ngambo ya ba républicain azali na Nebraska na katikati ya Amerika tozali pe na Junior Kongolo ye azali awa na Maryland ye azali na ngambo ya ba démocrate pe tozali na muninga mpanzi sango ya la voix de l'Amérique ya VOA lingala boyebie Roger Mutu ye yebi penza Amerika malamu po azali doyen awa mbote na biso banso mbote voilà toko banda linaka na biso kotala ndenge mapone eliki bino nyonso bolandi lelo bokolo banini bato bazao banga mwa mingi ya bakanzeki parfois mobulu ekobanda deja tokolobi yango na opesa moko na maloba so bokendeki na ba station ya vote na bureau de vote elekai ndeni na bandi na Jean Aimé yebi biso yo kendaki omona ndeni. Oui, en fait, na ba station vote eliki mwa malamu malgré bato baza kubanga mingi tina poko awa na Lincoln Nebraska même ba sorti en tout cas il y a même un mot d'ordre qui epesama ki na bande kona biso surtout biso bato mwindo que il faut que ça la keba pona kobima alors yango sali que ba mingi basala ki ba vote déjà ba mikolo leki mais lelo en tout cas mouvement ezaki vraiment réduit pour na bato nyos bongo ndeko na biso Junior Kongolo côté na yo na Maryland ezaki ndenge nini ikoto pe makambo eleki malamu likambo ya motu ya oyo ba américain basalaka awa ezali kopesa bato makoki ya kosala kokenda maponami liboso ezalaka mokolo ya maponami te nde bato bakendaka bazalaka na mwa temps moko bapesaka bato bazwa temps ya kokende kosala maponami mwa temps wana esalaka ke mokolo ya maponami bato bazala mingi te manganga ya bato ezala mingi te donc bato bakende maponami babandaki mposo elekaki mokolo ya maponami bato bazalaki vraiment mingi te po bato deja bavotaki ya ebele koleka mais makelele ezali kaka mwa nungu ezali zonga na mboka awa ke mwa mobulu ekoki ozala yango bato baza na keba baza kotala kaka na banda malamu bongo Roger yoza mopanzi sango na ministre na yo ya mopanzi sango mondeni toza na Washington oza pe na Virginie imoni yango ndenge nini wa motuna eza motuna malamu edi na sepeli kozala na baninga bana mboka tolobela makambo ezoleka awa na États-Unis biso nyonso toyebi que ba élection oyo ezali maponami ezali vraiment très important non seulement pour na biso moko awa mais pour na mboka oyo ya biso ba mikili ya biso. Alors pour répondre à la question ngai moko na kendaki ndenge edi olobi biso tokendaka na miso ya bapanzi sango tokendaka te okende otala o nga na républicain nga démocrate tokende kotala na miso ya bapanzi sango côté na biso oyo en tout cas na Virginie olobi yango bien dit olobi eloko mo ya important ya vraiment na ebandeli ya émission oyo olobi bato bazali kobanga nzinga mobule ko makoto oyo mobule ko bimakoto oyo nga moko na kendaki pona oyo ngai candidat na kanisaki nazaki déjà préparé que oza ko kendo ebite likambo nini e okyo kwela ona nzela mais tant na komi kuna vraiment makamyo se lekanaki
très bien. Namona qui est le côté problème bien mais ba image mususu na moni quand même na nzinga ya ba quartier biso za ko fanda ba namona ki ba mituka ya ba supporter ya président actuel Donald Trump bazali ko tambola baza ko sala ba parade na bango calmement mais en tout cas baza ebele baza ko tambusa baza ko ganga baza na ba drapeau na bango ndelo ko namona ki en tout cas lelo yango toko zongela yango na bozindo yango nde tolobela pina émission yo mais yambo na yango toko talapo VOA eza pe komisa ba bilembo to VOA eza obenga na ba eta eza ko tuna ndenge nini makambo ngozo leka tokendo tala na mwa bozindo ndenge nini VOA zako bimisa yango na zana mwa konkoso awa me yambo nango ndape na kindaki na terrain kotala ndenge makambo zolanda toko pesa bino mwa reportage tolanda ndenge makambo yango ezali elekaki lelo. Bureau de vote moko le kola maponami ya mokonzi ya mboka États-Unis et bandi lelo et salami lelo le 3 novembre ezalaki mokolo ya batu banso bakendaka ko voter a tozali na école secondaire ya Largo tozali komona ndenge batu baza koya banda tongo baza voter mokonzi ya mboka kati na républicain Donald Trump na démocrate Joe Biden. Kasi sengeli sabino était avant les États-Unis à la mona différence bateau ba punaka yambona tango ezaka na possibilité wana kasi muku esalami penza na bokeseni lokola mokili ningani na bokono wa coronavirus bato bele basepelaki kopona yambona tango baponaka yambona tango na kotinda mokanda na poste tope ba ponaka yango na ligne tope basala mususu bakendaka na bureau de vote yambo na tango kopona kasi mbala oyo batu basi baponi mwa mingi tozali komona batu bazali koya sokoye na esika batu bazali mais lokola bokono ba coronavirus ezali batu baza se protéger olati masque au simba nini solution hydroalcoolique surtout que en États-Unis maponami masalamaka na ndenge bele ya bulletin de vote ezali ya kasa bapunaka ezali pe ya vote électronique donc za la machine électronique pona yango procédure ezolandama bato soki ngo simba yango osukoli maboko soki pe olingi ko voter eza na moto aza pembeni alati masque bazo respecter distanciation sociale to distanciation physique pona yango et soki kuna pona ko remplir ba feuille ba bulletin to mona bato ozwi bic na yo to pe stylo na yo remplir na sima nango opesa mutu mususu te stylo ane komi ya yo totala toza na bureau soki ba opesa biso nzela to kota la toza na école Largo merci malamu mingi to mwana tozomona bato bazali koya na station to pe na bureau de vote ko voter et puis on a basali bazali na ko voter awa ezali esika baye basi ba pundaki okendaki na bureau retiraki okamata bulletin de vote na yo okoya kotika yango na esika e bakomi tika bulletin de vote na yo ezali na anglais toza komona yango okay. Handing out information on the candidates. Gladys Witherspoon and I represent the sitting judges. Tokomi na bureau de vote tomoni deux personnes awa ezali boye bazali ko pesa bato mikanda pona
candidat Moko. And Gladys Yeah. Witherspoon had over 25 years. Is it for the House of Representatives? No, that's circuit court. Circuit court judge. Ok, bango bazopesa mikanda pona baopona pe pona bazuzi to ba juge bazopesa mikanda moto akota pona Moko na bazuzi. What is the name of this candidate? Carrie? Gladys Witherspoon Okay. has over 25 years of court experience. Ok, donc bazoloba pona juge oyo asali déjà 25 ans, naza na expérience à 25 ans, bazosenga bato ba voter pona ye. Okay, so in 25 years, what can we keep in mind like a great realism? She's a defense attorney for Prince George's County Court. Okay. So azali Moko na bazuzi asala musala malamu mama alobi. Ma tundu. You said? Okay, I'm gonna go inside. This is just to see how people. Are you gonna be doing a voice? Macaroni and cheese. Yeah, that was my voice. Melody Golston. Okay, toza awana Melody Gospel auti ko pona negi jumoni na école oyo école secondaire Largo na utuna imwa mituna. Ma'am, I want to ask you the name of the person that you voted Oh, I for. voted for Biden and Harris. I ain't got no shame. Biden and Harris. Okay, so with the COVID, how did you find the voting system here? I went online to make sure my polling place was open, which it wasn't, and they suggested I come here. Ok, je suis allé sur internet, nakendeki na internet, na meki kosala balabi na nga na po voter te, mais fallait yango na ya awa, yango na ya. But we have a question, you know, last presidential election, there was this problem that every American knows, the public votes and the voters sometimes don't match. How does this affect you? I didn't vote last election because I didn't approve of either candidate. There may have been a mistake, it may not have been. But I'm not really voting for the president this year, I'm voting for the vice president. La fois passée, na pona quitté parce que na linga kata candidat mon côté, na évité ce qui n'est erreur ou pas, mais mbalo na zo voté mingi penza pona vice president. But the question is, if the voting, if the public vote this year doesn't reflect the choice of the voters, how are you going to react? I'm going to be very disappointed. Why? I think the vote should be for the people. And unfortunately, regardless of how many people vote, it's the electoral votes. So if you don't vote the Senate, Council, who represent you, you're not going to be represented in the presidential race. Soki maponami ya batu banso ekokanite na oyo ya collège ya baponi banene to ba grand électeur na ozala déçu parce que okoyo voter te président soko voter te ba conseiller na basusu yangwana. So some people think that the system should change. What is your opinion? More against that than for it. I think people need to put the right people in the Senate office, the governor's office, to represent what they need. Because those electoral votes are what count. They can change the system, and if they still don't get the right people in there, it's not going to change. I'm talking about the presidential, you know, that you have the voters and you have the public votes. The public votes may not reflect the outcome? Yes. Exactly, and that's what I'm saying. We need people in the offices, the senators, the governors, representatives. We need them to vote for those people who will represent us, because their electoral vote. Voilà,
kosala mwa masolo na makambo maleki na reportage oyo ezalaki mwa molai na motuna liboso ya mboto kende na bozindo oyo namoni toza na ngambo ya démocrate awa na ba républicain bato nyonso bazoloba bobangi ezalaki bobangi yango ezalaki mpona nini nayebi peut-être parce que toza ba noir ou quoi mais Jean Aimé yo oza na ngambo ya ba républicain biso kobanga na bino ezalaki mpona nini Jean Aimé nazomona ete mena okende pa ya junior avant que tokende passe ya junior. Bon, kobanga ezali euti mingi na maloba ya mokonzi. Maloba ya mutu aza kokamba mboka na miniti Donald Trump. Yende mutu na television na betando ike abandaki koloba ke ekozala na ntango bazo kotuna ye mituna soki akondima passation ya pouvoir ya ngwende atika ngwende na ye sans problème. Yende mutaza kotia doute na kati ya mitu ya bato yango omoni bato bakomi pe na doute ke mwa violence eko salama et puis na betando ike mikolo mileki toza komona na télévision na support na ye aza ko supporter bato bazaka na biloko ya moto minduki donc bato ya ba milice baza kobima baza na support na ye et bato wana baza koloba soki ya lekite nde bako sala bitumba po ye atika na ngwende na ye voilà eloko eza ko esusitaki ke bato bakoma na mwa bobangi pona maloba o ya mokonzi ndenge azaki na difficulté ya kokondane violence après élection. Roger Mutuye biso eza pe abina yo est-ce que za kaka yango nde pesi bato bobangi mbalo na mapona. Je pense que comme Jean Aimé alobi ngai pe na yoka ki yango epa ya Junior plutôt. Pardon, Junior, pardon. Comme Junior alobi eza likambo comme Junior alobi eza yango tozai kolanda epa ya ba ndeko ba démocrate msusu bazai kokanisa maloba oyo ya mokonzi yango nde ezalaki ko bangisa bato ebele ezalaki ko créer makambo nyonso wana mais oyo lisusu nayokaki edi à part ndenge bazoloba mokonzi mais ezali comment situation oyo d'après bango oyo mokonzi ya mboka atiaki bango baza koloba na ndenge na bango côté ya démocrate que racisme ekoti trop na kati ya mboka ba moindo na ba mindele bazoyoka na lisusu te ba brutalité policière oyo ba policier ba kotisi mobulu koboma bato moindo yango nyonso na nde ezali ko créer ba problème wana mais tangu naza osolola pe edina ba républicain côté oyo ba républicain bango baza koloba bango na ndenge na bango na ndenge na bango politique na bango ezali bango bazalaka te pona ba créer mobulu na bandeko na bango ba démocrates bango bazo respecter opinion ya na bango tango bango baza koloba biso toko voter pona mutu na biso bango baza na problème te mais bango nde baza siko na bobangi po bakomi koyoka kobanga na soni ya koloba omoni touti komona edi pardon avant que tona continuer mosika reportage au sale eza tellement reportage moko malamu mingi po epesi biso nani global un peu ya na ba motuna kaka oyo tuni bato oyo zaki na bango place wana edi otomoni na landi mwasi moko alobi wana abandi ko yebiso alobi nga naza na somo ya ko répondre yo te na oyebisa yo moto nini ngala ozo comprendre donc ekoti soki tolandi bien nani yanula ya mwasi wana ezo englobe eza kopesa biso déjà situation oyo mboka ezali nango abandi par koyebisa yo mopanzi sango alobi ngai naza na kobanga te ya koyebisa yo papa moto nini yo nga na vote ayebisi yo pe kombo ya Biden na ayebisi yo yango boye mpona kolakisa yo comment situation wana ecréer nani moko ke bato bakomi koyoka soni na kobanga na somo ya koyebisa yo ngai na kovote pona Trump ngai na kovote pona Biden donc de deux côtés ekomi na kobanga wana yango ndenge na kanisi ezali problème.
Jean-Aimé tozala otuna tolobi biso nyonso ezalaki na kobanga bato baconstataki yango est-ce que oza na vie ke ezali kaka parce que balobi oza kote ya barépublicain président boyi kondima d'abord folo to bango motu moko alobi yango alobi clairement te ke soki aponi akondima barésultat baboni koloba yango est ce que eza raison wana yango principalement esali ke bato babanga na maponami oyo. Oui, bato mingi baza kobanga à part au président lobaki il y a eu des vidéos où balakisaki bato mosusu où baza soma minduki balobi ke mpona bango soki bayibi maponami ya mokonzi oyo azali sikoyo bango bakotomboka bakozongisa na mokonzi yango wana keno bon tu vois d'abord biso toza na culture wana te ya minduki surtout biso bato ya kota bamboka na biso bato vile baza kobanga ndenge wana me awa na mboka na biso par exemple biso toza fanda na bao baza bango mingi na mboko toza bango mingi baza mingi bango ba républicain oyo tozosa na bango baza bosala attention bobima pampamba te ozoyoka makambo ezoleka donc bobangi wana ezalaki kaka epai ya barépublicain te me badémocrate mais puis ce n'est pas kaka bato mwindo na mindele bato nyonso baza kobanga alors eza attitude wana d'abord bamosusu tozo apprécier yango te oyo ya mokonzi azali na bato oyo baza vraiment baza bato balingaka ye oyo ya ye moko ya parti te me bato oyo ya ye toloba pe boye na baninga mosusu ya bamédia mosusu basalaki ce n'est pas seulement ke barépublicain o bamindele nga na moni baindo même basi surtout depuis que moi crise ezalaki ya covid balobi bato baindo mingi mpona mbala liboso baki kosomba minduki baza kose préparer mpona yango donc bokanisi te ke eza mpe bato kaka bango moko balingi koprotéger est ce que eza te lié na bamakambo nyonso toleka tomona même lelo makambo ezoleka na bagrande ville likolo ya babrutalité likolo ya bagroupe basupremaciste blanc baantifa bokanisi eza te mpona yango bato nyonso bazoloba même durant campagne électorale na badébat na bango balobi mboka kabwani mboka eza kokabwa na banda na yo Jean-Aimé lokolo ozalaki na maloba oui nga nanga sinyo eza baza na raison bato bazokanisa ndenge wana toza bato il faut bobangi wana ezaka na et puis motu na motu il faut azalaka na ndenge moko ya komi batela ye moko omoni nga nakopesa exemple edi biso kaka awa bavoisin na biso bana na ngai moko bazo soki bamoni kaka mondele motu wana azomona aza motu ya Trump bakomi otala kaka motu na elongi nono motu aza serie te eza bomoto voilà tokende na ndeko na biso junior yo mpe eza mpe makanisi na yo bon eza ndenge nalobaki ndenge omoni kozala leader ya mboka eyaka na responsabilité moko maloba oyo ndenge biso na lokoto na biso ya lingala toloba maloba na yo nganga donc sini mpona président aza na basupporter na ye balandaka ye baza ebele so olandi banda azwi bokonzi na ye eza na 40% ya bato eza echange te nini bato basupportaka ye oyo baza mpona ye pourcentage wana emataka te kitaka te ça veut dire que aza na bato mo baza loyal na nsima na ye e bato oyo baza na nsima na yo balandaka mpe maloba na yo so bato balingi yo soki oza na maloba ya malamu te bato bakose comporte ndenge nini ndenge yo ozokoloba na bango donc makambo ya racisme wana ndenge bokabwani ndenge esalamaki wana ntango maloba ya président eza koloba ezokotinda bato na violence bokende kofongola baeta bokende osala boye nde bato baye bato na ye babimi na baminduki sikoyo bato oyo babandaki koproteste mpe balobi il faut base protéger voilà makambo Roger ngana yo tozosala me tomoni na Washington surtout et puis na baville mosusu bato bazobanga manifestation bapekisi kutu bato mosusu bakende bamisala toyebi bazwi bamesure de sécurité police eza vraiment en alerte et même sikoyo na place Black Lives Matters bato bazosala mwa bamanifestation est ce que yo kanisi te eza
pour bato baza na ba idée mususu derrière parce que même pour na makambo Italie Black Lives Matter tout mona ki eza na makambo mususu yaki na sima wana. En tout cas, question au lobby, eza question, eza motuna moko malamu mingi edi parce que eza loko longolinga malobo na ngena loba. Omoni na ndenge nga nazomona makambo eza omoni soki mobulu ezali to loboyi te ke makambo ezali to boyi te ba différence ezali de deux côtés. Mais tobo sana pete ke bato mosusu bato ya mabe, bato ya mitema mabe ba profita kana situation moko po bango pe bakotisa agenda na bango. Nde problème nga na moni pe toza ko vivre awa et côté wana bato mingi baza ko bosa na yango. Situation ateza mokende nini bato ya mabe bambuma mabe bakota kana kati ya likambo ngo ezalo kwa lilala ya mabe ekoti isangani na malala ya malamu ebebisi malala nyonso. Nde situation tokomi nango yango yo ndenge pe nazali koloba ekomi ko créer sikoyo nani moko ya plus grave que oyo bato bakokai kokanisa. Bato bakomi kozwa ba précaution oyo ifalaki pa babanda kozwa. Donc ya grave to moni ndenge yo moko pe utioloba awa edi Black Lives Matter oyo ezalaki ebandaki mouvement moko malamu me bambuma pe ya mabe ekoti tomonaki biso nyonso na bilili ndenge même ntango baza kokende koproteste bato mosusu bakomaki koyiba boye kobeta boye kokanga boye donc ekreaki mobulu mosusu bon toloba pe kote ya noir oyo bapolisier bazali koboma nyonso wana esangisi donc esangani ekomi tellement eloko moko difficile ya contrôler yango moto na moto akomi na kobanga na kote na ye na mboka oyo tofani na États-Unis edi tobosana te que surtout na ba état lokola ba état et chaque état ezalaka na nani nango ba américain eza nani na bango droit na bango right na bango ya kozala na revolver kosomba munduki basomba ka munduki lokola ngana otokenda na Kisasa kosomba mikate ezala nengo na okena tongo na mwambugo no sombi munduki ozongi na ndako eza te awa ezalaka te neti na bamboka mususu il faut kozala so ndeni munduki ezali droit ya américain nyonso ya okenda ta lobi okozwa $200-300 no okosombi munduki na yo ozongi na ndako sikoyo na ndenge toza koyokela na asi pino pe bandeko boyoki ya idi na asi biso bapanzo sango tolobelaki yango minduki basombi minduki mingi ane oyo ndenge tomona jamais. Opposer question moko bien edi na aussi sa place wana olobi est-ce que ezali situation oyo nde oza kotinda te bato kobanga babanda kokendo soma minduki mais c'est ça situation yango bato bakoma soma minduki non nécessairement que osoki makambo esimbi te to okendo bomana te bato bakomi kosoma minduki tango ngala kendaki place batekaka minduki na kendaki place wana na solola kina bato pe place wana bazo soma minduki parce que bayebi lobi te kozala ndenge nini na ndako ya yo fani na mwasi na bana oyebi te soki moto ko betela yo porte oyebi awa ba américain edi batiaka ba signe na ba porte ngai naza mutu ya Trump ngai naza mutu ya bakomaka yango libanda oyebi te soki moto ya obamba libanga na ndako na yo ozana bana aloba ke kosomba ba minduki mingi na bango pona ndenge bango moko alobaka self defense bami protéger. Voilà, toujours rappeler que ma ponami et salami bilembozo bima ndambo tozana mwa musika pona ko yeba penza nani ya kolonga na kanisi tokanisi te ke bilembongo ko bima nyonso kaka lelo to lobby donc na kobenga VOA ebenga ki VOA lenga lebenga ki ba candidat mibale baza toujours baza pembeni mais Biden a salika ki bar ya 209 ya ba grand électeur et nani Trump azo poussa na 100 pembeni wana likolo na yango voilà donc toko tuna mosusu likambo yango tolobaki likambo muso eza kobanga système ya électoral ya américain na kanisi biso tokoloba bato bavupa ponaka bato nyonso baponaka baki opona mokonzi ya mboka mais na nsima na yango nzoka bango baponi bato mosusu bakovote de président bato wana bazalaka na un certain nombre tokolo bazalaka na peine na 400 comme ça. Est-ce que bino bokansi te que ça système wanande parce que ça qui décrié même la fois passée yangonde ils ont pesa batu ko bank batu ba ozala frustré le quoi na tona ki mentionne na reportage na kati yango pesa ki mamolai nazo insister pour batu ba ke ko voter bakansi ke ba voter boye na simana yango
bagan électeur ba voter moto mususu ta banda na junior ndeko junior yeso yo kanisite keza ya munde zo ma frustration na lulengo wana. Bon, ezali omoni makambo mibeko nyonso elakisa ba limite nango. Eza ba système oyo ezalaki établi à l'époque mpona koyeba ndenge nini ba époque ya kala ndenge nini ya koyeba ya kokonza ba population mosusu bazala représente. Sikoyo lokola démographie pe ya États-Unis échangé na bandi que maloba eloba manungu zonga ba changer système wana parce que eza malamu mingi te na États-Unis to monaka par exemple Trump ntango azalaki voté président aganyaki voix populaire te donc moi ba discussion ekoma bameka kochanger système ya États-Unis ezalaka que voix populaire yango nde ekokaka kotia président na ngwende na ye mais wana eza bitumba misusu oyo ifo ekobundama na kati ya parlement na makambo mosusu yango omoni ezalaka important barépublicain bazalaka mwa mayele koto wana mwa makasi basalaka maponami na bango bapona batutu na baniveau local na bamunicipalité batya bajuge oyo bakenda kosala oyo na lokoto ya anglais baloba redistricting nde bakataka mindelo esika nini oyo po bameka kokonza kokanga bavoi ya bato donc eza likambo moko oyo eza malamu mingi te mais mpona kochange yango il faut kokende na ba mibeko likonzi ya mboka. Salama Jean-Aimé yo point de vue no eza ndenge moko Jean-Aimé azati Jean-Aimé te nazoloba en fait naza na difficulté ya kokotisa Jean-Aimé na okende na plutôt na Roger nazomoni te voilà ozokanga junior yozokanga du moins bon déjà ba problème technique. Ok. Mais tozolinga kokotisa yo Jean-Aimé mais toza na mwa difficulté donc tozorappele ke maponami masalami mais année oyo contrairement à bane nyonso lokola covid ezalaki ata bato baponaka ndenge tobaki na reportage yambo na ntango mbula oyo bato baponi mpenza mingi mpona kobanga covid basengaki balote to mpe babulletin de vote na baposte mosusu bakendaki online to mpe na internet baponaki soki maponami bilembo nango emonana lelo emonana mpenza lelo te eza entre autres pour cette raison là généralement na butu ya maponami toyebaka mingi na États-Unis nani alongi voilà donc tokoba koloba toza mwa difficulté ya kotisa bato misusu Roger akei Jean-Aimé azali voilà na ndenge ozomona junior to kosala yango na yo ndenge makambo ezokende baza un peu toloba serré ata jo baide naza mwa likolo yete biso yo oza na ngambo ya badémocrate eloko nini ekosala ke candidat na bino aganye na point oyo toza lelo olandaki mwa baresultat ndenge ebimi mwa moke. Bon mpona candidat na biso ya badémocrate akoka koganye ezali na baeta misato ya motuya oyo ezali ekodetermine motu nini akokóma na 270 ou bien 270 motu akokóma na 270 wana nde motu akolonga maponami mpona ye alonga maponami azalaki na baposibilité ebele mpona ndenge tolandi sikoyo baposibilité oyo etikali ezali baeta misato il faut aganye eta ya Pennsylvanie aganye eta ya Wisconsin et puis aganye eta ya Michigan soki aganye baeta wana misato nde maponami esuki mais difficulté ezali ke ndenge olobi mpona bokono ya covid-19
lolenge maponami esalamaka ezosalama lisusu esalami bongo te bato ebele lokola bazali na bandako baza kobanga ko contact mpona bokondo mibeko nde ya baeta epesamaki bato bavotaki na lolenge ya mail neti balettre batindi déjà avant bato mosusu bavote pembeni donc ekosenga ke mpona batanga bavoi ya bato nyonso ekosenga mwa temps ebele mais aza esu na possibilité ya balola baeta oyo Trump aganyaki na eleko oyo elekaki élection oyo elekaki wana Arizona Caroline du Nord baeta mwa moke fo abongola mwa baeta mwa mike wana mpona epesa ye mwa chance ebele ya koganye baélection mais ndenge olobi awa malheureusement moye toyeba moto alongi na butu ya lelo eza mwa pasi mpo ezokosenga mwa mikolo mpo batanga bato nyonso bavotaki na bavoi ya lettre mwa difficulté ya kokutisa bandeko na biso nakanisi bazoyoka biso me nga nazomona bango me mwana kutisa bango na studio te peut-être ekobongama tozela mwa moke na nga natuna bango mwa motuna likambo surtout Roger aexplike biso oyo babengaka swing states baza wa moto akala ayebi makambo wana baeta oyo ekendaka yango edeterminaka nani alongi dans kanisi azonga koyebisa biso yango système wana mutu mosusu ezalaki peut-être bango mpe baya koloba bango na nsima awa deja ezobimisa mobulu tomoni na bamboka mosusu tozoloba mingi mpona audience na biso eza Congo babimisi ide moko ya ndenge wana ya kosala ke maponami ekoma mokolo mosusu kosalama na bagrand électeur yokanisi ekozala malamu mpona Congo tozoba deja kobanga ezali bafrustration yo ndeko na nga junior olobini papa balobaka soki ozali na moko nde obakisi mibale il faut d'abord mpona koenvisage kosala makambo ya lolenge wana il faut tovandisa démocratie oyo États-Unis eza démocratie ya lobi awa te eza démocratie oyo ewumeli ebimisi deja misisa na yango avant toenvisage ya kokende na baétape mosusu na mboka oyo ya biso Congo il faut tozala en mesure ya komaîtriser eloko moko pour le moment nanu tomaîtriser ata likambo ya élection te il faut pas kobosana ke élection wana oyo biso totiaka na motu na Congo ezalaka kaka élection présidentielle na législative balobaka baélection municipale à chaque élection esilaka te ata oyo ya 2018 etikala osila te ifale bavote babourgmestre bato ebele ati lelo babosana na bango yango mpe donc mpo na ngai namoni ke eza ide moko ya malamu te mpona tokoka kokende na baposibilité mosusu il faut tolakisa nano efficacité na élection moko ya mokie élection oyo tomesana deja kosala oyo eza soki 3e fois ekozala 4e fois nde tosala baélection 2006 2011 2018 baélection yango nyonso ezalaka toujours emaye na bairrégularité makambo ebele motu kote oyo bacontestation makambo ebele du moment où toza na mesure ya kosala élection te oyo bato nyonso baza d'accord namoni ekozala prudent te ya koenvisage kokende na babiloko mosusu oyo toza komaîtrise te oyo ekomema mobulu na mboka donc tokoka nanu kosala eloko moko malamu so tokoki kosala yango malamu ndenge tokopense sur baamélioration na ndenge ya komodifie mpo sikoyo tokomodifie eloko nini parce que eloko oyo tosengeli tomodifie toza nanu kosala yango malamu te donc voilà point de vue na ngai na motuna na ye. D'accord, donc yango wana maponami na États-Unis siko bazotanga bilembo na baeta mosusu baresultat esebimi toyebi par exemple que Joe Biden a gagné na awa na Washington na Maryland pour grande surprise na Virginie na bisika mosusu et puis Donald Trump pas a gagné kolanda makambo ndenge zokende Donald Trump a gagné baeta a gagné ka
Mbaleleki a amélioré même score nae et puis Joe Biden nangam on a amélioré ndenge analyse de Salema oyo Hillary Clinton a salaki il y a 2016 donc il y a 4 ans pour ma ponami États-Unis salamaka chaque 4 ans toko tinde kolanda reportage moko ndenge junior alobaki pona oyeba ndenge mapunami na États-Unis et s'améliorera. Ils ont la français, mais ça, malamu mingi, toko yoka yango, yambo, tozongela, ko débattre na mapunami maetola. Sama moke ezali mwa difficulté technique moke toko zwa reportage yango tozali na yango eza très intéressant nakanisi yango yo moi bolimisi tozala mwa problème technique eza tozosala mwa na connexion en direct ezalaka mwa mobulu yango wana tozobundana mpona koyeba Selon un nouveau sondage du Pew Research Center, le taux de participation en novembre sera massif. Plus que jamais, les électeurs exprimer leur suffrage en personne. Moi, bolimisi, eza condition ya direct, balea direct, nakanisi mbalo ekosi mbato. Selon un nouveau sondage du Pew Research Center, le taux de participation en novembre sera massif. Plus que jamais, les électeurs américains ont l'intention d'exprimer leur suffrage en personne ou par correspondance. Mais pour qui vont-ils voter ? Même si les tendances de l'électorat américain sont plutôt évidentes de nos jours, elles étaient nuancées il y a à peine quelques années. Les temps ont changé pour les partis politiques et les électeurs qui les soutiennent. Abraham Lincoln a été le premier président américain élu sous les couleurs du Parti républicain. Il a dirigé le parti pendant la guerre civile et a préservé l'Union et a mis fin à l'esclavage. Après la guerre, les électeurs afro-américains, nouvellement émancipés, ont soutenu le Parti républicain qui était attaché aux droits civils pour les émanciper. Dans le même temps, le Parti démocrate comprenait des suprémacistes blancs qui s'opposaient aux droits civils des citoyens noirs. Au cours du XXe siècle, les choses ont commencé à changer. Le démocrate Franklin D. Roosevelt, élu pour la première fois en 1932, a rendu son parti plus attrayant pour les Afro-Américains. FDR a pris des mesures pour sortir le pays d'une dépression économique. Pendant ce temps, les droits civiques sont devenus moins importants pour de nombreux républicains.
le soutien afro-américain à FDR a augmenté en 1936. Le soutien au candidat démocrate à la présidentielle est resté fort depuis lors. Un autre changement a commencé dans les années 60. La loi sur les droits civiques 1964 et la loi sur les droits de vote 1965 ont été adoptées avec le soutien des deux partis à la demande du président démocrate Lyndon Johnson. Après ces votes, les démocrates ségrégationnistes blancs ont fui le parti en grand nombre, créant des majorités républicaines à travers le Sud. Le paysage politique moderne est aujourd'hui presque une image inversée de celui qui existait il y a plus d'un siècle, avec les Afro-Américains soutenant massivement les démocrates et les républicains soutenus principalement par les électeurs blancs. ezalaki reportage na biso elobi mwa bachangement mingi esalama na États-Unis mpona mayematali maponami. Na ndeko na biso junior tokokoba kosala mwa analyse nayebi koza na nkambo ya badémocrate mais bato ebele bakanisi ke beleme ebele ejoue lelo mpo te mwa équilibre esalama parce que bato bakanisi ke Donald Trump azalaki na mwa avantage soki covid ezalaki te mpe na lolenge ya gérer covid yango esali ke akwea azalaki na économie makasi tosala yo omoni yango ndenge nini ndeko junior. Ndeko junior na yo mpe nakomi na problème ya kokotisa yo kozala mwa mobulu donc c'est ça yango nde banalyse bato bazosala bato bakanisi ete ezali parce que covid eyaki na États-Unis mpe na mokili mobimba ezalaki covid ezalaki d'ailleurs likambo ya makasi bato bandungwanaki na yango ntango ya maponami kati na Joe Biden na Donald Trump na débat. Ndeko junior oyebisa biso yo makanisi ezali nini mpona yango? Bon, ezodépendre na moto oyo kotuna parce que na kati ya États-Unis ezali na bato na lolenge na lenge bavotaka na makambo oyo ya bango nde baaméricain balobaka issue na ye mutu aza bato bazovote mpona économie bazali bato bazovote mpona makambo ya santé bazali bato bazovote mpona makambo ya armée bazali ya lolenge na lolenge. Bon, c'est vrai que eza na ba sondage esika moko oyo kaka Trump azalaki na mwa likolo ezalaki na makambo ya économie. Mais il faut pas oublier, il faut pas kobosana te ke économie wana ya kutaka yango na maboko oyo ba Obama basala yango nde ya continuer wana. Et soki olandi nombre ya misala oyo ya keli tango ya aza na bokonzi pendant 4 ans na ye na misala oyo Obama bakelaka na dernières années na bango Obama basali 8 ans na Biden na bane na bango bambula na bango ya suka misala oyo bango bakela na économie eleki oyo ya ye oyo akeli. Donc ceux qui bato balandaka politique makambo ya économie makasi ba comprendre que ata likambo bango balobaka ya niongo ya mboka ba républicain bazaka makasi na likambo ya mboka pona ko aider bato na makambo social kobongisa banzela ko aider bato na bakelasi makambo ebele bazaka na contre yango balobaka que non mbongo ya kodefa kosunga bato ezali te bango bapreferaka mingi mbongo bakoki kodefa mbongo mpo bakotisa yango na bibundeli armée mais na bokonzi na bango balongoli mpako ya bato oyo bazali na mbongo ebele esali ke mboka ekomi na niongo mpe mwa mingi. Donc eza kaka mpona makambo ya économie te ngai soki ezali point de vue na ngai nabandi ke bato ata mpona économie te balingaki se mobiliser mpona kovote contre Trump mpo lokuta eleki papa na mingi banda akota bokonzi bato ndenge balobaka aza kokosa mingi aza
changer ba norme ya société azokisa mboka na libanda mwa soni mingi. Voilà, bato mosusu bavote mpona bongo. Voilà, on est à point de vue na yo, mais correct qu'on a peine qu'on a balancé na des connexions républicains oyo azali lisusu te pour na problème technique na biso Jean Aimé, mais tu ebi kezala ki sujet ya débat makasi. Est-il que na défense na ye Donald Trump alobaki Covid ezeloko ata bafundi mpona kogere yango mabe eza eloko eyesika, donc kobundisa yango bato nyonso bazoyekola ata bascientifique bakoloba lelo eza maladie etambolaka mopepele oyo yabi te eza mopepe te bazongi lisusu eza ata kombo na yango kote ezosala mwa débat, donc ozongela makambo wana lisusu awa te sikoyo, mais tozorappele ke toza na butu ya maponami. Normalement na maponami eleka ezalaka na butu alelo bato bayebaka mingi moto baponi, tozokorappele yango maponami ya États-Unis esalamaka na deux niveaux. D'abord, il y a bato nyonso bavotaka. Mais il y a bato nyonso en réalité, ils ont pour voter ba grand électeur to collège électoral yango esalami. Et na sima nango collège électoral bango nde ba ko voter président ya république. Donc moto akoleka na 271 akomaka wana moto yango yende akalunga kama ponami. Kino sikoyo ezala Joe Biden, ezala Donald Trump, moto moko na komi na niveau wana te, lelo yo e tokanisi ke kozwa mwa tango po bakoma na niveau na e lisusu esengeli toloba yango polele bilembo ezopesa masiko ezali bilembo ba media nde moto epesaka ezwaka yango na kotuna ba eta, mais vote ya ba grand électeur esalamaka les 12 décembre basanganaka bake ko voter, mais salamaka pe tango to baki frustration salamaka pe ke bato bavotaki ba grand électeur na okanisa ke o yanga grand électeur na voter po ya kinde voter toloba ezaka na deux couleurs hein, ya rouge eza ba républicain, ya bleu eza ba démocrate yo kanisi ke na voter moto pas kinde voter lenga rouge, mais akomi kuna a voté na bleu et salama pour na Donald Trump na il y a 4 ans et salama pe lisusu ya mbona yango na pona misusu. Donc esengeli kozela penza pour envoyer banani à longi ba musu bakansaka na butu lelo parfois pour na fair play candidat moko akokoloba atelemi alobi non nandimi avec fair play que Mouninga a gagné. Mais yango ezala sukate en réalité parce que na simana yango à moins que mutalinga te ba kotaka na bataille juridique. Mais avant cela, esengeli même Sénat et ba bundima maponami ou ba grand électeur basalaka e na simana yango ke na niveau musuki na niveau ya archive nationale donc ce qui bamboka mosusu loko bamboka na biso ingi landa ba système d'abord eza compliqué wa esengeli ba ke makambo wana nyonso esalamaka. Donc toko suka na programme na biso ya lelo tozaki na mwa problème toyambaki ba invité misato pour na kolobela na butwa lelo maponami ya États-Unis tozalaki na Jean Aimé Ngia Bondo na Nebraska yazaki na ngamba ba républicain za bupanzi na bango mwa mingi tozalaki pe na Junior lo Congolo azali na Maryland yaza na ngamba ba démocrate tozalaki pe na Roger Montou ya la Voix d'Amérique ya RM Show ya ibi makambo ya États-Unis malamu esingelaki akota na buzindo na biso, mais malheureusement technique esali biso mwa kokoso ezali bongo suka ya émission na biso ya lelo tokozongela yango parce que maponami esilite to ezalaki butu ya yango peut-être tokoba yango tozonga koloba ko expliquer malamu pe ko mabilo mosusu bubangi ezali d'ailleurs natang tozoloba boyata siko toza butu makasi toza presque 2 heures du matin en États-Unis nesika babengi komisi na kombo ya Black Lives Matter bato bazali kuna bazosala milulu bapelisi bamoto bazosala et bato kozela kolanda sango epesami milulu musu ekosala mabato bakoki kosala mobulu bamosusu ezalaka na États-Unis parce que balingi
administration te donc ezaka te muto gagné balingi Washington te balingi Washington eza administration batelemelaka système oyo nyonso ya bokonzi bazali eso bakisi na yango eza na bangamo mosusu lokola ba antifa lokola ba Black Lives Matter tolobaki yango awa esenge toke na bozindo na yango tozwi pe ba black ba white supremaciste bango nyonso wana bato bazobanga ete na kolanda mapunami oyo ezala moto nini na ko gagner basala mobulu so leki lelo na Washington omona bazwi ba magasin bazwi ba mabaya bakangi na ba vitre pona koboya yango puis bazo déconseiller bato mingi kokende mosala bazala na bokingi police ezali moi ko bisika nyonso donc suka na émission na biso yango na pesi matundu mingi na Junior na Jean-Aimé pe na Roger pona yango na kanti to ozwa libaku ya kozongela yango sima to suki awa pona lelo ezalaki butu ya maponami na États-Unis